Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Salut Nabandeko Nyonso Bozona Dabiso partout dans le monde entier, c'est bel et bien moi, votre humble serviteur D107 de la presse, Jerry Kobetox. Moi, na mobali au domestique, Nabino vraiment yara toujours Kopé Sabino Basango, Oezoleka précisément na Congo, RDC, na Kinshasa. J'espère que na beta portité, Bofongo le langa porte, Binomoko, sans toke. Merci Nenge Bondi, manga vraiment na mute mawana. Merci Nabino Nabandeko Nanga Nyonso, surtout Bami Nanga Facebook, Oto Tonga Tonga. Bango. Et puis merci beaucoup na babone nyonso ya chaîne oyo ya munene mwana muke obeta mikolo inana pamba Congo Check Check TV ya boss Sibu Mutombo leader a pembe na le bien ba longola ba inani na ba boss nyonso be escroc ba bambangwe pa ya boss Sibu Mutombo po ya zo so na biso bien système ka ya les premiers mbalamoko western mashi wa mumenu kwetu ka tujimini ndeka na lobaraki angata makuta uteka mu western utumina mwane nus wana ezati kijif. Merci beaucoup à la grande réalisation metiti ma oyo moi mobalo za matanga mais aosaka musala. Merci beaucoup na musala ozo sala montage caméra, merci beaucoup et puis merci na cœur sensible moi na moi sur côté si moi ba chroniqueuse et puis asali ke ba chroniqueuse ba bala bango ba kota kota mabala batika na pe moi misala micro na poto. Donc cœur sensible wako etu na bige yoza no wako etu temeto commission ka wako etu nako na système ya mbongo nzungu mbanga nzaka na ntan papa batakufi donc système wana kaka et lelo Jerry Kobetox a elibino lisolo moko ya pasi ya mawa. Pourquoi bolingo ezotungisa batu boye bolingo komo memela batu makambo boye etiki bino mbale mutu bolingana ki ekangi mabokilo ekangi pa bokilo beti bango kakato bina mabele et kotisi bango na makambo na bino bolingo. Pourquoi ezo kotisa tina ba pasteur na makambo ya bolingo tala lelo pasteur onenga memi ngambu innocent ya batu pasteur mais akenda kokuta na ma pasteur moko oyo na yebite soki bunkolo pasteur wana lalaki ba longola kiye kote na yebisa keke mwana mwasi okende ko nyoko la mosali oyo ya nzambe oyo ko sale makambo minene boye eza pasi avant tokene na sujet ndenge ka ezalaka na système ya buka mona buka kukila ndenge ezalaka kaka nazana bilimbi oyo déjà bo message na Congo Check Check na PC déjà mbote. Bonjour bilimbi. Bonjour Jerry Kobetox de 107. Kimi ezali kimi ezanango lelo ndio za malili makasi ko ba na biona mo agressivité naza malili te naza vraiment ndenge nazalaka nazo kana no bien te parce que tango benga kanga na ba déjà ke makambo eza ce qui est vraiment aussi c'est émission bien. Voilà, merci beaucoup. Merci na loboko na nga oyo nazana yazape sous chroniqueuse na site ya ndeko na nga JD Lua Aura Dimanja Boni. Bien papa Jerry. Kimi ezali? Kimi ezana mon. Musale ezokende bien? Ouais, ça va, ça marche. Na sepeli makasi ya ko intervenir na mission na nga bolingo ndezala. Vraiment, donc, Msala Kande Angoyo, Swezate Tozaka, wana pour défendre toujours Msala Nabiso. Donc, Tozaka, wana pour défendre, Tozo défendre Kak. Voilà, Tozo défendre Kak, on a P6 sponsor à Jerry Kobetox, attaqué Wapi, attends les gars na TV5, attends à Kakombone. Azmak la Canadienne. Tabata basongi songi ba fongoli miso, c'est que moi c'est na sikatu na Canada. Pour nini ki songi songa makasi bo, leki nanga makasi. Ninga zoka ba Darling Love, ba Clarisse Plasma. Tendresse Dibinga donc bazawa na ba fai iba do ba famille nanga za garçon ta ya kabula ba mabala batu na poto et puis je suis pas complexé ya basi ya poto mobali mbuma nazo et puis elle tout tourner longi bo o ba benga kiste mais ça les 3 ans héros n'a complexé moi sa poto voilà lelo ils a passé vraiment le soleil outil na lo ba déjà auteur compositeur nango et bah betela ki gloire mbaya paya moi si moko oyo azaki touché makasi vraiment mama pasteur oto so beta lisolo lelo bilimbi yokango bien Aura Dimanja boyo yokango bien na bandeko ba olanda biso boyo yokango bien ma pasteur aluki moto moko ya makasi ma pasteur oyo azana mobile ya pasteur église ya munene ma pasteur ndenge za kaka pona ser moko ya église o pena na ebite soki makila ou bien kindoke tutana atambolaka na ye trop azalaka na ye trop
nzoka nde na mystique ya fourmi ma pasteur abimaka na mobali ya ser wana tala niveau mais atambolaka susu na ser wana tala niveau ya motema mabe ser wana eyaki koarrive akomi na zemi et ma pasteur atali ayebisi mwana mwasi wana yo boti ya liboso oboti ya mibale oboti su ya misato oyo na Congo oyo oyo omoni teke mobali nazana na musala ya keba omoni teke kosala mabe lokola pe biso bato bon naloba biso te je ne suis pas chrétien ngaza croyant ba chrétien bomonaka bato bazaka to ba pasteur ba ma pasteur bazalaka ba garde rapproché ya Nzambe soka lobino likambo mwana aza ndoki mbala moko ankesa ngwa aza ndoki salem sotu na Nzambe na yo donc ser wana andimaki ma pasteur wana penza na makambo ndeko lobane ma pasteur apese likanisi tala mwana mibali mwana oyo utoyi kobota tala souffrance bomonaki atalisi e monyoko minyoso na bapasi nyoso et la sœur akomaki faible andimi likanisi ya ma pasteur bakende na hôpital balongola ezemi bandeko botala ba mama pasteur koto ba pasteur ba osala mabe basi na bango pe ba osala mabe toki wapi oyo lo batandra si dibinga ou allons-nous oyo donc ma pasteur akeba longola ser na biso zemi na nenga kende ba longola ser na biso zemi abeti lisusu shita sima pa ya munganga wana longola ye zemi et puis balola ye ba match cela veut dire matrice compliqué ye penza tala ma pasteur et munganga lokola zakine munganga moko boye oyo ba pretaka serment na bango na ebite so balobaka nini et puis azalaki mundimi ya église ya mobali ya mama wana pa o ba benga to benga ma pasteur wana munganga patali ma pasteur na ngamu to balanga likambo oyo nako yoka ekaka le musu musalo hôpitalo to zongo na nzela mobali na ye tala niveau ba chrétien bo kende bindima ndima biyamba munganga ndimi asali mwana mwasi wana ndenge Nzambe na biso ya lola o balobaka akufa batu mususu ba ignoraka ye nde tozomona batu bayele bazobanisaki satana bakatala kwa Nzambe azate Nzambe memisi bango mama na ngambu mwana mwasi wana kufi bandeko nanga mwana bwansa batu innocente likolo ya bazuwa ya ma pasteur ponga de na sali analyse ndenge glamba ya betelenga lisolo do ma pasteur amoni ba pesa mobali ne charge ya 4e mwana po ba sala bolingo na bango bien na zuwa na e akena mwasi ya batu balongo lezemi e balongo lezemi akufi a complicité na docteur mwana mwasi na kufaki e bimi na ngoka mutu akufine na hôpital akufine ka na hôpital omonde zaki maladi bona boye na ba famille musupende zaka mutu akufi ba ndela ta banketi banini ba rien baleki na ngoka matanga bongo ndena lo ba lelo jeri comme to sa ko kufa l'état pas tout nité na kleki na peka boye wa cimetière kitambo mais chance ka ndena na misala na mi komisa artiste lem su famille na ngeza kuna tala ba artiste pembe na cercueil na batu na nga poto ba sunga ngai lelo yo munganga komisoka lali na butu bandeko mwana mwasa batu ya innocent wana komi ko bimela ye aso ebiseka ke loko moko talisa mokili ke boboma kingai loba na batu ke boboma kingai frère na biso Billy aura dimanja bandeko nosola bino na plateau za pasi de fait que moi ça nazo bimela ye Satan a eu ko changer geste nini système moi na bango liboso aye ko tomber maladie pou adai tala frappe liboso ya Nzambe na kotsa kutu Satan aza innocent makambo nyoso na Nzambe muto a frappé ya mibale mwana mu ya mibale ko ya maladie grave ya dégâts mon sur place Nzambe suki sa maela mutu mwana mobala na la mukina 1h moins 5 minutes ala musi mwasi na ye o balabaka toute la vérité n'est pas bonne à dire ya mutu abimela yo ya mwana kufi ebimaki na 1h moins 5 minutes ebimi ayebisi mwasi vérité nyonso
oyo basalaki po mwana mwasi bato wana kufa mwasi na lobi papa bana eza somo makasi eloko to soki sango na biso mibale komeka te nazomona kaka ndenge oke pavillon 10 komeka te mobali na lobi nazokoka te abimandaki kobimelanga me bana mwana liboso kufa abimelanga soki mwasi na bise kasi yango wana ti sikoyo ya mibale aza na hôpital mwasi adose kaka bongo ok na français babenga yango rebondissement les actions inattendues on a théâtre yaka mwasi abetelaki mama na shita nsima dimanche na église mwasi asa komisa ekomona bato bapesa témoignage tala ya minene frère Billy tala ya minene ora asa komisa ekomba vani na l'aise pasteur ateyo bana na nzambe bobanga nzambe bosala boy eleki ikomika tanga témoignage tozobenga ser Kingandi aya ko témoigner mobala moni mwasi na telemi posa dinda mwasi alobaki na kasoki na fulu na meki koloba leta okanga biso tala ndenge ya koteka nga na posa na église okobimela nzela nini l'église musupe koma na bagarde meki okima bakanyo na kingo ata na lobi bona moni pasteur na biso kabundi walesa poso aza na garde moko ozali kofi okoya na sima mire donc mama bandi témoignage alobi ndenge babomisa mwana mwasi wana ndenge balongwisa mwana mwasi na zemi a complicité na ma pasteur pa pasteur a poli na soni église ekoti bulu yeke de na biso ke chingoma ekwei na kati église nzoka ne bandeko ya mwana mwasi wana basambela pe na église wana eko kutana na moko za ba marque ba tendresse na Clarisse plasma ba eko kwalela mwana mobali wana ya docteur na ma pasteur na nzoto na esibino na minute église za débandade ko débandade pa pasteur batu innocent wana pena na continent en tout cas na côté lié ba pasteur bazala bango na mabe mais innocent komboneka ya ki pasteur lati mwana mwasi ne ma pasteur nde atambo na buzoba tala posa ya nzoto soki ata mobali yango ya mwasi yango bande kobima ne bande kosali soki komona ndenge nini kobomisa tina mwasi na ye yango mwana mwasi oyo azotuna biso apesi lisolo alobi awa nga na pandi secret boye bitumba na église bandimi mosusu balobi te tomoni ba pasteur te tomoni pasteur koma kobalela biso mwasi mochodo boye ekosala makambo boye soki mana mwasi mundimi na ye epuis na docteur osambela na église wana tala makambo sali nazongela mobali nanga pe ata nazongeli ye o ndenge komi boye prison te ya mobali oyo na ma pasteur peut-être muto kobima innocent na pa pasteur et puis na héros na Zaïre na biso tout le monde a osana na kacho à l'état bo sambaka tala place problème ye na bandi na Billy yo kali solo ya somo makambo zo leka na Kinshasa yo pona yo ozosala analyse nini entre ma pasteur pa pasteur batu innocent munganga et puis na mwana mwasi wana oyo abimisi secret au mobile alobaki na mobile nekeza somo to bimisa ngote bon na félicité nanu mwana mwasi abimisi secret nzamba lola vraiment alimbisa ye apambola ye lisusu bisika azali a protéger na ba bitumanyo soko ya pembeni na ye parce que amonike a perdre déjà mwana liboso na telemelaka vraiment liwa surtout ya bana mike mwana wana za innocent ayebine likambuté akufi mais mokolo likambo tikala envie makambo susu nzamba salaka nzamba kozoka mokolo likambuté mbala moko tika mwana wana vivre mwana ebine likambuté vraiment mwana kufika boy et puis na mwana mwasa batu balongolisa ki zemi innocent mwana basi mwana mwasi open akenda ko kufa na zemi eza buzoba na ye parce que ngai vraiment na michana na place mwana mwasi yo mama pasteur papa pasteur a tellement galiboso omoni ba église ezalaka ke non pasteur aza pasteur mwasi na ye bakomo benge mama pasteur nalinga ba église wana te no comme ça ngape ba mabo kilo pasteur bazalaka te poni batanda bango nyonso na cher to mona bango na sima cher wana OK nalinga ba église wana te soki pasteur aza pasteur mama pasteur aza mama pasteur te aza kaka mama parce que aza mwasi ya papa pasteur na biso avanda kaka koto bato bazalaka ba keche kuna te ke mama pasteur tala siko mama pasteur aluki pasteur azotela manache azoteya
azo pekisa biso lisumu azo que la Bible nous dit koboma eza lisumu ya mibale bazo bake fouiller l'impudicité o ma passer à sali oui alors maman passer à memina nous moi si a mundi minaye amema na hôpital ba ke longoli 16e na makanisi mabe ya que non tellement que mobile na ye alala kanga et vous comprenez ça yo za moi ça maman ya pasteur mundi minaye ke no lala papa, vous trouvez ça normal? Vous dites, maman, pasteur, vous tournez côté, vous pèsez, vous fou. Vous avez ça, vous frère. Vous avez ça, yo, moi, c'est pasteur. Pasteur, là, côté. Pasteur, à Tikakayo. Yo, moi, si vous pasteur. Conseil, nous, gopé, ça, maman. Ce qui te le dit que non, chaque samedi, réunion à maman dans la église. Maman, pasteur, à Zawa, Nazob, est représenté. Maman, papa, pasteur, n'a pas maman. Au télémini, vous soyez cher. Conseil, nous, gopé, ça, maman. Tendenge zaboye bozo akamibali mususu ya libanda balala kabino mibali na bino bapemaka apesa wango se wana non to kena na normalité maka pe mana na yebike yo zaka show pe mana na yana pa ya concert nanga aura dimanche yo analyse nozo sala entre tozana 3 personnages mo baza wana ma pasteur mutu balongolisaki zemi wa ndimaki bindima ndima kufaki et puis na munganga oyo asali vraiment buzoba oyo alongwe pe na déontologie oyo ki munganga ko respecter ko batela bomo ya mutu. En tout cas, Jerry, et ça n'a pas si. Ça n'a pas si makasi vraiment na ba maman pasteur pour nga za maman pasteur te. Aza maman pasteur te na ebite so ki na benga nani. Po mosali ya nzambe tant oza pembeni ya pasteur yo maman pasteur oza wana pona ko aider œuvre ya musali ya œuvre donc o ya mobali na yo. Oza wana te pona ko détruire yango mais tant yo déjà côté ici impudicité na libala na yo au côté ici déjà ki bondoki on ki ndoki abandi na koboma kobima na mibali ya donc babatu mobali disons mondimi na yo oyo pasteur respectera pasteur après ça pasteur ba respect mon kobo est-ce que tant on bima no directement abandu boudé pasteur bandenge mon pasteur am so rolo ba frère boy pasteur abandenge wana donc n'habité aza maman pasteur te premièrement si ko pona yo analyse no sala par rapport à munganga par rapport ya munganga eza cop na ye oh oui cop na ye ba cop na ye eza cop na ye cop na ye na sens ni ba cop olongolisa bazemi po munganga so memele mbongo ayebi ke aza di domaine nango tango zo memela mbongo pe $100 na ye obi ke non docteur ndeza wana na kangami sa nini longola nga eloko yo boye amona mtango amona mbongo akoki ko résister mo mukie mais en tout cas ko munganga sambe na église na bango bien sûr to boite ba sambelaka asambelaka na église na bango bien sûr mais munganga nyonso tonga na tina munganga pardon ki église na bango wana munganga eza cop na itango memela docteur mbongo aboya mbongo te aolia mbongo aolia na mbongo ko mabe koti mabe na bango ba nini ba biloko ne komela bango bazwa maele na sens nini po ala ba mite ya kananu ke eloko basala kezalaka bien te zalaka mabe peu importe mtape sur mbongo moi si na etinga kenda ki koloba vérité liboso ya église tia kenda loba vérité ya bi musala mbali na sala te ayebi yango oya kufi wana lelo ayebi yango très bien oya kufi lelo oya kufi mwana mwasi oya kenda ki kokufa kasi wa lobi nani mwana mwasi oya kufa ki wana siko oya kenda ko loba na église wana kasi yende na zolo bela zo analyser azana faute ou azana raison azana faute oh mutabimi c'est papa lelo alobi féliciter azana faute pona nga azana faute voilà faute na sens nini misala nyonso o mobali na ibon siko soki bana ne bazo kufa kaka pona nani pona fi wana kufa kitekasi yo bi combien de batu o mobali ni wana bomi bazemo alongo les ebele makasi yesu akufa ni bela yo ki on passe ndeni ebele o alongo il faut bomba secret wana te falaka bomba il fallait que assumer non il fallait pas le bango devant l'église ou soit il fallait que bengane maman pasteur basolo yango entre bango basolo entre bango bas excuser entre bango yi abimi so boso ya église en pleine église boye donc esali mabe makasi esali mabe bili oyo kisuli kama bimi ba condamner mwana mwasi wana mwasa munganga ye tango zo condamner mwana mwasi nazo mona lokola azana ba sekelo wana ozomona ya basio bakenda trop balongola bazimi na ba hôpital ba bomba ba secret. Pourquoi j'ai dit ça? Excuse-moi, j'ai dit ça pourquoi? Moi na moi si oyo avant kende
église akendo bimisa likambo bavandaki na mobali basololi ayebisi mobali ke likambo etikala entre nous deux mais tant ya moko avandi conscience na ye atali na mwana na ya kufi na likambo ya yebite ya mibale pas en hôpital ya mibale za na hôpital a comprendre que c'est que na père de mwana nga mibale moi so abimaka wana ju musu na kozala kana ndako na nika basani non akeluka ndenga kenda uluka wana akeluka pena loboko na nzambe ekota kati na ye moko musu akozala kana atana douche akotina douche na sentiment ya unika makolo ayokana miri muto abimi papa yo muto si abimela muto akufa pena abimela pena boya live fala bomba ka secret non voilà to boite kolongola zemi ko bomba zemba eza eko ba comme ça en publicité te mutu nyonso tanga longola kazema kanga munoko po eza na risque danger na pona ye moko ba ko kanga epe donc kanga munoko ozo comprendre parce que moi si wana tant mobile na sala ka ba nyonso wana oh po li soleil zala Billy, on va faire un mois sur nos salles à cop mon boy. N'est pas cop à bongo. On va moi ça n'a yaki na longo la kese mi kuta lambongo wana bo meli bolier. Après ça qui conseillé papa pourquoi pas tant à la kembo ya première fois deuxième fois pourquoi ça là. Et puis étant que chrétien. Étant que chrétien, pour ne pas ça qui me balle ni conseil était que ça là babilo quand était et ça risque. Même si on va dire ça attends, on va dire ça qui kaka pour la moi si wana. Pour la moi si wa kufa kana même sunza balinga ki li mauteni mama sumeleke belé. Yango moi na liboso akei yami balaza na hôpital pona ndiki a sauvé am ya mwana na ye est-ce que ezaba manga mususu mibali basalaka okomona mobali pena azoki musala ninga azolongisa pena basi bazemi azobanga koyebisa mwasi na ye façon mwasi na ngazalaka sona kebiseka kindene za boye nganga na hôpital nganga oui na hôpital mais oral a utolo bage lisole beta makape beta papa chéri 1 plus 1 égale papa chéri il y a d'autres choses chéri lelo na longola ta moi fille moi yaki na longola kezema ayebisi mwasi est-ce que toi tu es sûr que chaque jour ayebisa ka mwasi na ge muto ayaki na longola kizemi mwasi na sambelaka abanda konimaka chaque fois ya longola basé moi si wana sambelaka bango mibale basambelaka na kati église ma oui est-ce que moi sona konimaka ya longola ka batuzemi papa eza ba conseil basi mususu tobalaka okoza osalika likambo yo ebisieke papa na lingi makamwa na te po soki longola ka sembo muto akufi ba kanga yo ngana suka bapina bana ozomona moi ça pesa ke ba conseil moi ça tango moi ça monike ba conseil na pesa ka ezalaka nango na musala te lelo sikoyo makamwa na lobakela tinzoto na maîtriser ye papa likambo suka entre biso mibale okopana tellement ayoka kate nazo beta ngo skoli boso église ngana sauver am ya mwana ngasa na hôpital nami sauver nanga po muto abimaka wana soki abimelinga so nange kozala nini ozomona eloko nini pousse alo basiko vérité soki ki alo ayebisaka mwasi vérité makamu nyonso ifalaka ayebiseka le même jour mwasi wana akufaki ayebisi omoni ndenge na longola bazimi wana muto akufi abombaki yango po ani seki ayebisaka ba vérité te voilà to kende siko tokomo kele malembe na shit po bazosala nga sine ora na ngina tuna bino question mo ya mbangu est-ce que docteur on attend ma pasteur ayaki pene na ye etant que munganga na ebite ndenge ko felo midalo baki photo comme na ba taxman chrétien poto ndimake o chanteur chrétien mo kazalaka pona nga na monya ngo siko yango photo comme apena ba docteur chrétien pour le tu wana na ebite so za docteur aza pena chrétien docteur wana devant ma pasteur na lobaki akoke pe ko boyat normalement akoke ki na ko boya mais on ko funa ma pasteur pas pasteur normalement vous avez raison. Mais tant que mout, ma pasteur, bien que ma pasteur, azan la façon tout à corrompre ni docteur. Te ma funda kaka nanu yaya. Te azan la façon tout. Ya corrompre. Nga na zope sana docteur faute te. Pour ça cop na bango za musala na bango balie lango. Buzoba eza attends jipili. Buzoba eza ya mutu o andimaki ye moko akende komiti ka balongolezemi. Pour ce que boya ki obi ke mbala ngato botini mwa liboso ya mibale ya misatu peu importe passe ya ndenge nini na kokanga mutema pona ebike aza papa bana nanga lelo tolobi te non sala nini ekosimba kaka. Tango ya ndibi déjà que ma pasteur trop de confiance et pas ma pasteur ake longolisi buzoba na ye moko nda kufi docteur eza cop nenga apesa na ba docteur faute. Voilà, ora lobi faute eza pas docteur te Billy na mwambangu yebisa biso docteur azana faute il fallait a funda ma pasteur pas pasteur docteur azana faute tango moni mama pasteur na yo oyo pena bobanga botosaka ke mama pasteur ayena likambo epa na zolo ke tellement tosala likambo bo tosala boye yo docteur oyebi ser wana za ser ya église na bino comment tu peux accepter ça okoyebisa calme-toi ne m'énerve plus. Alors, il faut yebisa maman pasteur. Maman pasteur, ozo sala, eza mabe. Eza obino bote akabisote.
Alors nga na za docteur tellement ayena likambo ya kolongola zemi il faut mobali na ye azala awa na ko salika parce que mobali a motion na ebiye aza frère na biso église motion na ebiye non il faut bazala avant na salika mbo ma passer pona boye na sala te mama pasteur aza soldat te mama pasteur aza eloko te aza ndumba yoka na question nga monem na tuna ba question mais ora na permettre tuna question na tuna bili ozolo ba bon ezaki yo te so ezaki yo papa olingo loba ozolo ba te olobaki soki ezalaki mobali ne mutatindaki ye bakena mapase balongoleze nga docteur peut-être docteur pas kanisa ki bongo nga docteur nako kanisa bongo te parce que mama passé ayena na imposition osomona ayena na imposition azo s'imposer na likolo mwana mosana il faut ça les sous na zuwa na ye o balusa matrice tant que bongo il faut nazonga mutu et comme comme balusa matrice c'est qu'il y a un problème ici alors il faut na mona mobali ya mo avant na sali kam omona et puis mobali ngo yebi frère na bango église papa ndenga tozana jiri ko betox boy moi sinanga ba ye na ye pa na yo o jiri ko betox chuba etonga omoni ngambi ete okosala ngo te papa il faut mona ngati faut mona non o mo sende konanga tonga nini tonga lem susu ya azwa ba zemite wana faut na mona yo oui faut na sola na yo pe bo balusa matrice. Voilà, merci beaucoup Metiti Masali. Nga ici vraiment makambu kitoko boye et umela raté. Bande on a sobo komela biso vraiment za pasi. Tozo kende wapi oh allons nous. Tozo kende wapi na Kinshasa oyo vraiment la dynamique Congo check. Ta la place to komi ma passer abomisi mwana mwasi abatu pe mwana mwasi na ndenge ora lobi azana erreur bindimandi ma oyo wapi bino mo boloba ko fona ba itada mamutu ma passer itada mne da ba lava yango ndimaki donc eza pasi ora pesa to conseil na bandiko na so ba Holanda oyo komeli libota oyo pesa bango conseil puis moi mukena ba mbote na yo na moi minute oyo to tikana en tout cas conseil na ngai eza que trop de confiance peut bien te tango moni comment baloba ndeni liboko ezotinda yo na mabe okata yango donc tango vanda kala mama pasteur après ça ko ba conseil bien en tout cas s'éloigner na ye tout mon pasteur mi sou pas ezala ki mete ezala leste en tout cas ya que église vanda yo ka prédication ce prédication si lo balu que zongino ndakuna donc bindimandima c'est pas bien plus pe ba docteur to boyi te zana ngop na bino boli la wana boboko la bana wana boboko la bas na bino wana mais c'est normal ba bloko wana bosala ka wana eza bien te zana li sum na miso nzam voilà eza na lisum bambote na nga vraiment la pesi batutu bazolanda biso mbote na balantitu ya Congo tchak ainsi que mon boss JD Ilua mbote na nga vraiment na pesi bongo na batutu na nga bino mingi. Voilà, merci beaucoup Ora ndenge ondimaki koza na plateau na nga na intervention na émission yo lelo na sujet yo pasi na baba pasteur Bilimbi et moi minute mukie na pesio vraiment minute mukie o pesa moi conseil à souke puis na moi dédicace na yo mabanga na ona bato ba misala. Papa pasteur, je pense que l'église Jésus a un problème et panzani. Aux hommes ça nzambe zonga na mabolongo. Tika moi si on a l'état azoyer. Tellement zana posa kindumba, ake koma ndumba ya l'état. Ake sa kindumba na l'état. Yo tika la zonga na se panzambe nzama peso moi si a ministère na yo. Ou comme même ministère na yo musika. Yami balé. Moi na moi so bimisi vérité. Ceux qui ba kangi mobali ki mobali ake prison. Fukama sambela nzambe soki ke nzamba bebe binisi mobali boyokana ko boma libala na ote parce que mobali asali kambwana pena kaka na kosala ngote mezana ba sentiment mo boyepe soki ba bando beta na mama pasteur vérité bimité pour mama pasteur musana eza ko bima na ba pasteur aseleka imposition ki mama pasteur mama papa eza makamu se bombama soki ilinge bima isu so to kokamo so bosanga na batona makamu bombama mama pasteur tellement que balobi soki ke muto ayibaki dongo ata misile bundi kaye muto ayibaki am tellement que mama pasteur musana eza kano ba jeune garçon nous sommes dans la église il y a beta na bango c'est que beta na isusu na docteur alors zo mobile na yo senge pardon mo banda mais ngana féliciter parce que au sauver am ya mwana na yo azana kacha goma ki akufate alors ba mbote na nga vraiment zo pesa na no so na pesa mbote na ngana karma 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 ba mbote bele pena place aux amis na benga toujours quand non les cœurs de l'homme puissant
cœur de l'homme puissant place ozali pena vanda pena na ngwende na vanda na ngwende na pesi pena ba mbote na ngai bele pas mon vieux na kikuna mbala moko na France na pesi pena mbote na ngai vraiment pas mon vieux na ngai pena ya kati ya makamutu yo muto sala no petit no vivre bien ba mbote bele pena place ozali ba natanga ko mbote melelo na tanga ko moko na kanda makasi bato ba yebake yo muto sala makambo mon vieux natanga to natanga te Jerry Cobetox bien le bien ba mbote bele pena pas Taveline Lina na Paris ba mbote bele pena et pas mon vieux nanga o sala nga makambo bien tano baka mon vieux nanga bino mobu comprendre que azanani ba mbote bele pena place ozali. Voilà, merci beaucoup. J'espère que merci Nabandeko Bandima qui va participer à un sujet au analyse au sali passima pasteur. Et ça passe vraiment. Pasteur, il y a un lobby qui a été bilisé on a sous ma bonde les bino pe papa pasteur boti ko ba na sentiment. Pour mutu azana wende die, mutu azana eloko nzambe, akukuta eloko mabeti. Boti ko ba makambo ana waza mutu, nzambe pas ko sala rien. So ça ya nzambe nzamba kotinelo ya nzambe. Donc Papa Pasteur Bunda na mabondeli kozongela suma pasteur ayate. J'espère que ma pasteur bayo OK pavillon 10 moi si oyo obimisi secret félicitations ceux qui peut battre ba so ba faute na habité quand à moi na suki si émission bonabi félicitations na habité bato ba commenter so bokoloba nini et puis docteur Moto soloka faut qu'il ne peut pavillon 10. Merci beaucoup Metiti mana si ma caméra nengo ndimaki ko sala ba image puis montage. Merci beaucoup na boss na biso Sibumu Tombo Azmak la canadienne cœur sensible venanga dodé ma vomisa mon beau-frère et puis Caro vena biso comme Caro matumona na Monaco talaka yo et puis na pesimbote na sefa mokonzi. C'est femmes qu'on appelle ça bambote belé Clarisse Bibinda benga inga tokomanaki na pesimbote na assistance avec Gauthier Business Tendresse Dibinga fa artiste fa donc talaka na pesimbote na bandeko nyonso Jolo Mba na habité de la part à la monsieur Clarisse Plasma solo lat et ça la bien de ronazo tanga boyo solo li ça la bien hein bato bozo benga ngape bolo ba ke Jerry Cobetox boka biso. Ouais, on a jibi batonga ba palais ba soma ba mapangu na libanga. Donc il faut boso nanga. Ba mise bo pesa ba ngombonga avant ba ta théâtre na ba chroniqueur na yoka nan. Ngasko Jerry héros oyoka nan. Naza déjà Jerry na poto. Luka ba no amike ba bandi presse sika na ba théâtre sika ndo ebisa bango bongo. Quant à moi je vous dis bye, to continuer toujours kolanda chaîne Oyo Congo Check TV ya yemoko. Bon, c'est Sibumu Tombo. Bye. On se retrouve dans l'émission Koya. Ciao. Congo Check TV. Ya Sibumu Tombo. Congo Check TV. Ya Sibumu Tombo.